Délai à 72 heures et pesami na ba confession religieuse pour Nankuluka moto oyo a kokamba Commission nationale électorale indépendante seni na mokuse donc esengeli bango baluka consensus kino mokolo ya mardi na minuit. RDC est réceptionné deuxième lot ya vaccin AstraZeneca pour lutter contre pandémie à COVID-19. Gouvernement congolais lors ya 15e réunion ya conseil de ministres à sengi na ba ressortissants congolais nyonso na Inde oyo bazali na situation irrégulière bazonga na mboka, c'est-à-dire bazonga na République démocratique du Congo pe gouvernement et kozwa bozongi na bango en charge ba détail ya ba élément nyonso tout de suite na édition na biso ya lelo KNB News on a essayé de présenter les bino. Bon week-end à Mabota la Bino, merci na fidélité et confiance. Boso Koba Kopé, c'est na KNB News magazine Info Makabino. Toujours d'une manière très professionnelle. Édition à l'Ele Bandit, Tikato Fongolango. N'arrivé hier vendredi soir, il y a une équipe de forces d'opération spéciale américaine na RDC pour lutter contre ensemble na ba équipe congolaise contre ba terroristes au bazali déjà kocha mobulo na kati ya mboka na biso pe kozongisa kimia to kozongela bino mikolo ezali koya pona koyebisa bino nini bakosala exactement na kati ya RDC. Tout bien, on est bandé que moratoire il y a 3 jours et pesami na ba chef ya ba confession religieuse pour ba vanda lisusu pe ba luka consensus ba proposer kombo ya moto moko oyo ako succéder Corneille Nangaa na centrale électorale lors ya ba élection il y a 2023 oyo ezali koya bolanda image pe commentaire. Ba chef na ba confession religieuse basali na 3 jours pour se mettre d'accord na o etali kombo moko ya délégué o ya ko représenter bango na commission électorale nationale indépendante seni na mokuse. Nouveau moratoire est expiré mardi prochain à minuit et Zalaki annoncé na bureau assemblée nationale na communiqué moko publié le samedi 14 août. Yango ezali na biti ya ko permettre ba chef ya ba confession religieuse ba s'accorder pe ba luka ndenge ni ko faire taire ba divergence na bango. Entre temps, commission PAJ assemblée nationale etindaki ba invitation individuelle na ba chef ya confession religieuse na cadre ya ba travaux ya commission paritaire o ko salema mokolo ya samedi lelo. Chargé ya ko désigner futur président ya CENI ba confession religieuse ba resisaki te ko se mettre d'accord sur combo ya candidat unique malgré plusieurs jours de la discussion. La suite, il y a manque de consensus si confession religieuse à l'exception église catholique copé protestant ba déposé une assemblée nationale le procès verbal na bango ou ba désigné qui des délégués pour la composante ya CENI. Suite, il y a manque de consensus opposition pe ba autre partie prenante dans le processus électoral ba boy ko déposé na chambre basse ya parlement ba kombo ya ba délégué na bango nanga mukutu ya FCC bango ba lobaki ki bazali ko faire partie ba kotinda ba délégué te na commission paritaire o nyonso ezali kosalema etali bango te bango bazosela que basa la concertation pour que nyonso etambola malamu. Récemment, Koutou Binengi batelemaki liboso ya palais du peuple pour revendiquer des politisations à CENI. Awa président de l'Assemblée nationale a passé les sous 3 jours na ba chef ya ba confession religieuse consensus ya malamu ekozuma pour l'intérêt à peuple pour nyonso esengeli salema pour na Congo RDC mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Lors il y a 15e réunion à conseil de ministres équipe gouvernementale et sengi na ba ressentissant congolais nyonso oyo bavandaka na Inde et que bazana ba situation irrégulière bazonga na mboka batika kovana na Inde pe RDC kozo en charge bozongi na bango bolanda détail pesami awa na compte rendu ya conseil de ministres. Lokola Boumessano réunion hebdomadaire et conseil de ministres et Salemaki vendredi 13 août 2021
par vision-conférence yango ezalaki présidé na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 15e réunion ya conseil de ministres ezalaki na 6 points na ordre du jour selon compte rendu epesami na ministre ya communication pe média Patrick Muyaya Tembwe. Na maloba na ye na conseil de ministres, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déploré qui mort tragique ya Joël Malou, étudiant congolais na Inde, où azalaki assassiné alors que azalaki na kati ya cellule ya prison. Na même occasion, a invité le gouvernement congolais à tirer sonnette d'alarme pour que incident a boué. Et bandela mali sous-souté, na même occasion, chef de l'État paie à senga qui le sous na population congolaise et battre la kimia pour congolais azalaka moto ayambaka kasi ya kobukaka kopiaka pe kochaka ba moto na ba magasin ya ba indien ezali malamu ata mokete na boye père de la nation pe garant ya bon fonctionnement ya institution asengi kimia ezonga na kati ya population pe batika ba indien ba travailler na kimia. Na même dossier, vice-premier ministre, ministre ya affaires étrangères, alobaki na kati ya réunion ya conseil de ministres yango kolobaki sima ya mission ezalaki diligente kuna mboka Inde pona o etali ba circonstances o memaki arrestation ya étudiant congolais Joël Malou pe lisusu cause ya liwana ye pendant qu'azalaki à garde de vue na commissariat la police face ya situation wana Christophe Lutundula atalisaki que le gouvernement congolais elumelaki te pona ko protester contre likambo yango mais yango esalemaki par voie diplomatique contre mort ya jeune congolais oyo azalaki sous responsabilité entière ya état indien. Ministre ya affaires étrangères atalisaki na conseil que bazozela que famille ya deux femmes ba fixer modalité ya rapatriement ya corps na ye pona kosala ko prise en charge ya bokundami na ye ezwama na l'état indien pe dessus sur rapatriement ya corps na ye ba dépense nyonso kozwama en charge na l'état indien. Wana ememaki bango basala examen na kati toujours ya conseil de ministre ya lobby sur condition ya vie ya ba congolais o ba vivaka kuna na Inde. Sima ya kobeta lisolo yango etimaki conseil de ministre ya lobby basala examen na o etali bongo condition de vie ya ba congolais o ba vivaka na Inde pona kobatela bango malamu. Organisation esalemaki na ministre en charge ya intérieur pe ya santé pona retour na mboka ya ba citoyen bloqué na Inde pona ba raison ya pandémie ya COVID-19 pe ba susu o ba vanda na Inde basalaka eloko te. Lancement epesamaki na gouvernement congolais appel moko ba lancé na ba congolais nyonso bavandaka na Inde sans mokanda to pe basalaka eloko te misusu kutu basilisa classe que bazonga na kati ya mboka na bango RDC. Ba gouvernement ya bamboka o mibale engagaki ba discussion en vue à conclure accord moko sur comment ko protéger mutuellement ba ressortissants respectifs ya ba territoire ya l'un pe l'autre état, c'est-à-dire population ya RDC vivant na Inde pe lisusu bandeko ya Inde o ba vivaka na RDC. Accord yango est comporté sur collaboration entre les services et la police et la sécurité entre deux pays pour prévenir contre incident et ça la sous-souté sous lutte contre délinquance et ressortissants. Il y a les deux pays respectifs. Le gouvernement et Sina qui appelle au calme le président de la République à l'Obaki yango. Yambo Yako conclure, président de la République à Sengaki, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement a complété, ministre de la pêche et élevage à propos de l'initiative prise dans le gouvernement pour rétablir responsabilité relative la pollution, il y a rivière Kassai pour veiller sur bonne santé et bien-être de la population, les sous-préservation, il y a écosystème. Naboye 15e réunion, il y a conseil des ministres et Simbaki, moi, point belé na o etali vie quotidienne ya population congolaise pour les aller soucis à chef de l'État ko pesa sourire na elongi ya population o tango nyonso azali ko se plaindre notamment na o etali baisse ya ba prix ya biloko. Ministère de l'économie etalisaki que compromis ezwamaki entre les deux composantes, c'est-à-dire ministère de l'économie nationale et opérateur économique pour na kokitisa frais
de 30% il y a des produits où ils ont importé des produits surgelés. Kasi conseil des ministres où il s'est clôturé qui n'a adoption il y a 3 textes il y a coopération entre les pays membres il y a comité de développement d'Afrique australe SADC na mokuse wapi ezali bongo un protocole industrie na pays membres il y a SADC ni balé protocole sur commerce et services na kati ya SADC pe sous protocole commercial na kati ya SADC nyonso oyo ezali mingi mpona kosala ke mboka na biso évoluer pe que makambo efungama pour que population a se retrouver Kinshasa et l'équipe partout. Suite ya appel ya gouvernement congolais kosenga na bandeko nyonso bavandaka na Inde et que bazana ba situation irrégulière bazonga na mboka na biso population ya ville ya Kinshasa ezangaki ya kolobate ba répondre pe ba réagir na micro ya Peggy Ilunga. Donc c'est tout à fait normal dans ministre de vivre comme ndeke et du coup tes bien biso kuta to luka kuta tala mboka o existaka te to no vanda na forêt wana mais il va to mona ke biso to zana noa yo kasi ba vandeli kuna raisoni papa na mboka mupaya mutako vanda na sengote ata na États-Unis ata ba o bazana ba France et ça la place ko pesa ba ko kimela ko la mboka na Congo te so ba vandaka kuna pona ba raison moko quelconque o ngana yo to yebi to za ba hypocrite te parce que mutake na rapporto akeko luka so kazi il fallait ya ko investir atika papa atika ya ko sala les ebele asala na ntomona parce que ba baza kuna bazala mboka wana kuna malgré condition bazala ngo kuna eza mieux que biso toza awa eza mieux que biso toza atozala ba hypocrite eza mieux que vraiment vivre la vie wana kuna que na vivre na calcio eza na ngoma bete eza mabete bon neto so tangi na yo na en no vande lo sala ni no lukani na en ba mo bazo kima kuna bazo bazo ba mo na so ba na Congo ba na na loi États-Unis siko tango vide banchiki na kuna tout à fait normal faut zonga mboka na yo ole ko vanda kuna ba mo sabotara biso ba bablo ba ça et ça fait bien té aussi nchiki na yo zonga na mboka ko ça ba demande luka boulot au vendre la kuna ni pona nga vraiment na féliciter gouvernement la initiative wana eza bien mais idée wana ce gouvernement zui eza idée moko za malamu eza idée ya mabeke puisque comment ko vanda na mboka ba paya okende kotanga déjà silisaki place à revendre des athées okomi kokende kokimaka eza na solution te vome bokende bo sa bokende bo ba enregistrer bino on ba ko enregistrer bino ba pesi au passeport soko monike ezo simba lisu ya kovanda kuna te nyeke okoki ko retourner na mboka na biso puisque mboka na biso tozo senga fale ba kongolo ba uti kotanga libanda l'expérience bango bazui libanda ba remina ngo na mboka auto développer mboka tala mboka baninga lelo ndenge komini et développer par rapport ya ba étudiants ba kendaki ba yibi na yela kuna bazongi mais ce que des fois moko zepa na biso ba kongolo ba ndenge ni tango akeli kuna mukande sili étude sila avant ndika kazo de ambile pour rien pona nga ba ndeko nanga na sengi vome soki étude sili lokola l'état zo ba disposition ya kocha avion o azapre asala nini aya kozonga awa po te développer mboka na biso bavanda na Inde po awa tozoko kobongisa te tozosala ba condition bien te po bana na bazonga ba trouver musala mais bavanda po na nzala te so mboka ebongi mutra kozonga na mboka na ye na pona peso réponse initiative on ezali bien je dirais même très bien bana o bavandi pamba bazana ba mikanda te bazana irrégularité na mboka bapaya bakende ko s'enregistrer na ambassade bazonga mais na implorer gouvernement na biso et souka kaka na Inde te bakende pe même tin Afrique du Sud tin bamboka ebele puisque ba Congolais ba souffrir nga na zo chance ya ko voyager mingi na iba pays africain ebele franchement na zo biso vérité partout où ba Congolais bazali difficulté za makasi mais bakokaka ko mibimisa te il y a des gens au bavandi à l'étranger le somme na bango ezali le kotata mbongo na balabala azonga na ye na Congo ya ko liane matembelele na kimia à l'étranger toza na difficulté makasi na opesa exemple moko ka concret na kende na Congo Brazza kuna balobaka so moni congolais na nyoka au même moment bandana ko bomba congolais bongo s'occuper na nyoka pour congolais za plus dangereux que nyoka na Angola bazoloba ça reste de merde babi congolais ça emmerdeur il dérange les gens à tout moment à tout lieu
na ke na Centrafrique kuna balobaka Zaira Kwe Akenji elingi koloba congolais nyonso aza moyibi soko omoni ye bomaye, c'est-à-dire toza ridiculisé partout yango wana nasengi na l'état vraiment na louer mesure wana na appuyer yango makasi mais suka kaka na entité bapesa communiquer wana na bapays nyonso esika bacongolais baza ebele gouvernement zwa mesure ya koaider bapopulation na biso place nyonso baa na difficulté base présenter na ambassade bapesa bango bapasseport bapesa avion ya ofele emema bango bazonga awa bazali ebele bazosouffrir. Tutika ville à Kinshasa pour la Est République démocratique du Congo wapi na Sud Kivu au moins 11 personnes bakufa qui lors y attaque au Salema Kikuna contre opposition ya armée na Fizi. Détail toujours na Nathan Siata au Yazongelibiso. Au moins 11 personnes babomi bango na attaque moko ya coalition rebelle Makanika Tuinganeo Ngumino pe allié na bango FNL contre deux positions ya armée loyale na territoire ya Fizi na Sud Kivu mokolo ya lobi vendredi 13 août 2021. Na point de presse oyo capitaine Dieudonné Kasereka porte-parole ya armée na Sud Kivu a livré qui bilan oyo zalina no provisoire pas indiqué que 3 militaires FRDC nde bakufi, 5 militaires mususu bazali blessés. Azali ko préciser que côté ba miliciens 8 nde bakufi également les sous bazali na ba blessé et belé côté ba miliciens. Coalition oyo rebelle et attaqué le quartier général avancé ya ba FRDC na Bijombo pe na position ya Kabare na Tongo ya lobby vendredi eleki armée ayaki ko répliquer vigoureusement pe ayaki ko poursuivre ba ennemi ndenge capitaine Dieudonné Kasereka a lobby. Capitaine Dieudonné Kasereka azali ko renseigner que armée a réussi quand même que déloger ba rebelle oyo na plusieurs localités notamment Kanogo, Ngoma, Mirakati, Kabara, Murambi, Kanangananga, Kirunga pe Karungo. Et Sengeli ko rappeler que le 10 et le 11 juillet l'équipe même coalition rebelle et attaqué qui état-major il y a 12e brigade na Minembwe et sikawapi plusieurs militaires pe lisusu bakufaki na bongo bazali toujours ko continuer ko yebisa la population à collaborer na armée loyale pour na ko dénoncer ba mouvement suspect nyonso ya ba rebelle na partie est la République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Bomesana nango déjà poto blevita pona mikolo pe bana somba lia meka ezote kama partout ata na boutique ya coin ya veni na yo po eza produit ya Beltesco. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobo sanate ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News aux premières chaînes d'actualité en continu. Kasnalingala a to proposé bino ba extrait émission Kindoki politique. O ils a déjà en ligne na chaîne YouTube na biso KNB News. Kasi ko bosanate ko s'abonner. Mobutu s'est battu avec l'église catholique. Mobutu était KO. Joseph Kabila, qui est très puissant, grand dans sa spiritualité,
il a failli faire la guerre à l'église catholique, à s'en sortir. Hein. Aujourd'hui, l'un des points majeurs, oui, ça dit que Fachi Béton, comme chef de l'État, c'est parce que Fachi a toujours bénéficié de l'appui de l'église catholique. D'ailleurs, a hérité en gros parce que Papa Etienne Tshisekedi était toujours entouré, soutenu par l'église catholique. Tant que l'église est côté politique, l'église est côté politique, parce que souci, il y a l'église, il y a social, il y a population. Il y a l'église musulmane, il y a la confession, il y a l'église des réveils, l'association Batentin, aux catholiques, aux protestants. Tout le monde cherche que le bien-être de la population. Pepembo Sokodia comprend facilement mieux que moi que force il y a catholique et protestant. L'église des réveils à Zanangote. L'église catholique va bloquer. Et l'église protestante bloquera. Quand nous allons aux élections, il y a un observateur, il y a CENI partout? Non. Mais tu trouves les observateurs de l'église catholique partout. Vrai ou faux? Vrai. Tu trouves les observateurs de l'église protestante partout. Pasteur de l'église des réveils Nabino. Parce que Baza c'est pourquoi Baza s'imposer et puis bloquer le processus. Mais la méthodologie ou encore l'histoire se répète. L'église catholique na protestante baboya qui rosa. N'enge baboyi pe na ni Denis Kadima. Pourquoi ça doit poser un problème? Et puis Denis Kadima, il est kimbanguiste. Ok. Mais jusque-là, il n'y a aucune communication claire de l'église kimbanguiste qui certifie que Denis Kadima est à Bango. L'IDPC derrière tout ça. C'est connu de tout le monde. Expliquez-vous. Je vais m'expliquer. Oh, yo, Yebi, j'ai pas besoin de m'expliquer. Parce qu'on sait que les origines à Paul Sampou, il y a Daniel, il y a Denis Kadima, tout Yebi, origine à Bango. Mais là n'est pas le problème. Mais pourquoi les partis chers, il y a Mkonzamboka, ils sont toujours dans les forcings? Donc la jurisprudence oblige, le coup la Kabila Salakaboy, pour Anibiso Peteto Salamo. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi, chef de l'État, il est obligé de nous donner des bonnes élections? Vous savez pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la mémoire de son feu papa. Et Papa Etienne Tshisekedi avait un rêve comme Martin Luther King. Et puis quand je serai président de la République, je donnerai à mon peuple des élections qui vont rester inoubliables de génération en génération. Si Félix Tshisekedi ne le fera pas pour lui, au conditionnel, mais qu'il le fasse au moins en mémoire de son père, ça veut dire du fait déjà que la démarche estimée être républicaine, mais qui pose problème, ça veut dire qu'il y a possibilité de refaire les choses. Pourquoi pas? Fachi n'est pas encore prêt d'entrer en guerre avec l'église catholique. Et puis, madame, dans les cadres consensuels, FCC a contre, Ensemble a contre, Lamouka a contre, Catholique a contre, SSA a contre. Ça veut dire que ça pose problème. On a déjà des pommes de faim, pommes à courant, pommes à maille, nous allons aussi accentuer. Kasai kuna maille tisikoyo, couleur n'angozo banatena batona banyama bazokufa. J'estime que la République a beaucoup de réalités. Si la question sur la CNI, quelle serait la solution dans ces cas? Seule la personne qui peut nous apporter une solution, c'est le chef de l'État Fachi Béton. Motuna lelo ezali pona nini ba parents balingaka témoin na bango mwasi ya bimanandaku atako soki akomi responsable, c'est-à-dire asalaka te kaka si soki na balite ezalaka mingi interdit ya bimanandaku pona nini bolanda ndenge ba parents ba réagir na micro ya Peggy Ilunga. Chaque peuple azalaka na culture na ye soki pona ba européen mwasi ya culture vakamini indépendance na ye na niveau professionnel pe na vie na ye moko na Afrique mwasi azalaka beaucoup plus lié na foyer na ye ata soki modernisation ememeli biso lelo émancipation de la femme parité pe bongo na bongo kasi au fond regard ya société africaine sur mwasi ezalaka mingi lié na mariage ata ko lelo oyo tozomona basi mingi ko se démarquer na ba profession na bango pe misala basalaka komona lelo oyo basi mingi bakomi fierté ya mboka na biso ndeti ba mama ya gouvernement ba oyo bazali na ba parlement na ba assemblée provinciaux pe na ba entreprise bongo na bongo kasi constant moko esalemi ke babuti mingi bapekisaka bana na bango ya basi quel que soit âge na ye abimana ndako soki nanu abali te na yango motune tunami lelo oyo pona nini ba parents ya Afrique baboyaka bana ya basi atako akomi responsable abimana ndako soki nanu abali te ngaka te po toza ba africain omoni soki mwana no ya mwasi azwi ndako tomona kondera kozala mobulu wana kokotisa ba mibali kuna yango tolingaka te boza malamu te mwana mwasi ye moko azwa ndako na ye moko ezalaka pensa bien te babangaka mwana lokola mwasi aza ndumba yango ake komiswela ndako ye moko po
mibali balandaka ye yango moni tolingaka te mwana ifafanda kaka epane soki mobala ye ayekobala ye akei na esika na ye eza mwa pasi mpona na mama na akomi na liberté wana ekoti nde na ndenge motema ne elingi me leo mwana mwasi aza na kati ya ndako na bango surveillance ya baparent na ye eza epa baparent na ye me lelo aza ye moko ake azwi ndako na ye akosala ndenge motema ne esepeli yango wana tosepelaka bongo te normalement na éducation ya kopesa mwana ifale mwana avanda na ndako na bango leo bazoya kobala mwana aza na ndako na bango aza na surveillance ya baparent na ye ye moko deja azwi na responsabilité na ye nano aza kosala bongo yo kokanga mwana mpo nani mwana ntango azosala amoni keno ala droit akoma libre yo papa kokanga ye ti suka wapi oui akofutela mpo asa komi na age ye moko aza na droit ya kotraite nzoto na ye ndenge alingi omoni mwana mwasi aotikalaka mwana mwasi cela veut dire quoi mwana mwasi avandaka na ndako baparent kolongwa na ndako ya baparent eza peut-être akóma na ndako na ye mobali azwi en charge babali ekozala malamu mais mwana mwasi soki akomi na niveau ke afutela ndako ye moko aza nano elenge mwasi akóma to déranger cela veut dire quoi mbali nyonso aluka tu avie alanda ye akomona ke aza mpenza à l'aise akondima le mosusu ke mbali akokoma yesu na niveau ke akotisaka mibali na kati ya ndako azwaka mbongo alors mwana mwasi akoki bongo te ekosisa valeur na ye réputation nde ekozala malamu te alors mwana ya mwasi au moins avant de pas baparent kolongwa na ye mbala moko ake libala na ye soki azwi chance alors mpona kogarde dignité ya mwana na yo okolinga te alongwa na famille akende ayer mpo akende kofutela na ndenge na ye ekozala malamu te toyebi pourkui tofivaka eza mambo ya lelo te banda bakala na mboka tomoni ndenge ezalaka mwa mwasi so abimi avanda esika na moko azwi chance ya koseoriente ti ya koba mpe na ndenge ya malamu etuka totie si 100% bazala moko na moins de chance donc 30%. ya liboso esengeli koyeba ke discipline ya moto to pe ya mwana ezalaka toujours lié na éducation de base na ye oyo azwa na ndako na bango mwasi to mobali soki azalaka bien éduqué te akozala pe discipliné te kasi na oyo etali mwasi kobima na ndako ya baboti na ye alors que nano abali te yango ezali kodépendre na libota moko na moko soki boza sûr que mwana na bino aza bien éduqué bien discipliné et que asengi ke abima na ndako na bino esengeli botikela ye nzela ya bima kasi esengeli ke surveillance mpe ezala makasi mpe baconseil ebele mpo esunga ye nyonso le plus important ezali ke oyo éduqué malamu opesa ye bavaleur oyo elongo bani mpe otika ye apona nzela na ye na bino mpe bana basi oyo boabizaka yeba ke soki ozali kovivre na ndako ya yo moko evitaka koyambaka mibali na ndako na yo mpo ezali propre te respecte vie na yo privé mpe ezala concentré na mosala na yo Kinshasa eleki partout. ezalaki édition ya samedi 14 août 2021 on azalaki na esengo kopresente bino yango merci une équipe technique pe rédactionnelle osaki mosala kitoko na nsima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie esimbamaki na Timothée Kaembe réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lion de la communication Dimuki Ntimanga na bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya koservir bino kasi botikala malamu mpe bokoba kolanda biso en ligne na KNB News chaîne YouTube na biso. Réalité ya bana kino